Tongo Liziba TV. Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous. 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 Tu vas faire tel. Pour rester, il faut pas lire. Mais bino, vous êtes stressé. Tout ça, bino ni na Congo. Pour rester dans la biso mboka. Aider biso ba jeune. Misale exact. Tout tangi ba fonctionnement ya malongo exact. Tout le ko ba vie na biso mais bozo c'est tout passe les qui. Passe va coller la tête, coller courage, courage. Courage, coller la tête, coller la tête, coller la tête, courage. Courage. Donc basodo on a invité Bapandi, ba TV, sans YouTube n'engana zana na mokili na yebite. ngo sala nini? Sans YouTube na biso ki internet n'engana suka ndenge nini. Kanga ba criminel. Pourquoi ça dira sima? Soki 4 jeep. Nana ko ça tumbongo wapi? Na biso boye bo sunu ndo so kina parce que na ofuta na ngati na zana ngoti. Kata jeep ba criminel bazaki na kati bakamabe bazaki na kati boye na 4 jeep. Maboki na ngani nyoso ça la kama fo maboki na 5 maboki par jour bozinga nyoso wana. Abe 5 maboki liboki mo la $20. Ko abino bozi 5 maboki la $100. Siko sisu mwanzu wa liboki nzuma. Mbondo bokena balangwa bokena bokena ba yidi et puis ça va mettre la masanga. Est-ce qu'il y a un restaurant et puis ça va mettre la taverne moko. Quand on dit les discothèques, nous devons dire que les discothèques peut-être la pexi mama kelele. Babar et salaté mais restaurant le quoi restaurant. Général Kassomo. L'année là va soda na biso, surtout ya kalo fungula. O ba yo kanga bato. Tout ça va gêne. Tout le va vivre na biso. Tout devrait ba fond des risques. Biso. Ba e ana kata village panda. Ba sali dégâts. Non, on a musika ba na maboke. Na ba banzo wa mambondo. Arrêtez. Ko côté tina ba frigo bozu ba masanga bo tina ba konjo. On a bon menacer biso 20h. 19h40 c'est biso te dinia. Au koti awa. Ke batu batoni bon restaurant. Ba so ba yo lia masanga na yebite. Ba omelate, ba koliate, bo pekisi baba. Mais restaurant ta so mbilo ko nyasino masanga na die. Boye bo panzi cuisine na ngai. Bo côté tina kata cuisine eza interdit. Sungu na ngai biloko ba maboke. Ba shisha na nga bo memi yango parce que na kati ba ville nyonso ba restaurant ba sanga te le omelate moi j'étais moi le de suko bo panzi na comme 20 chaises ba chaises nyonso ekei ezo nika soki 8 chaises à pamba ba chaises ki 5 ekina nyonso ngamu na mona maboke na nga ba koti na cuisine ba panzi ba karo na cuisine. Quand nous avons musala bazo bongisa musala à zéro, oui. Président de la République, ya Chichi. Et que moi si paye à Mobali, pour son des alliés, pourquoi il y a 5 organes d'essence de Seigneur qui combattent là. Sur le trône du cosmétique, il n'y a qu'un seul monarque, la fondation GLB. Mes amis, je vous prie de bien vouloir utiliser le lait de beauté Déborah, le lait de beauté aux extraits de plantes naturelles, le lait de beauté qui élimine de taches noires, de vergetures, de tampons, le lait de beauté Déborah à utiliser matin et soir. Lait de beauté Déborah, il y a un des kilos. Le lait de beauté Déborah, assimilable aux pommes brunes et aux pommes marronnes. Lait de beauté Déborah, azo bengana tache noire, cicatrice, tampon, cancer de peau. Très sûr, rapide et surtout sans hydroquinone. À appliquer matin et soir pour un résultat sans pareil. Ah, Fondation GLB, na peso nini? Fondation GLB, ils ont qui zamba, et kota qui libinja, basoko, mandaka, mata, basangusu, tine yali, poani, kolukanjete, et ça la bilo nini, Déborah. Mafuta Déborah, et ça mis la plante naturelle. Mafuta Déborah, et kati bango baoba. Mafuta Déborah, kati, kata, bao. Mafuta Déborah, sucre mafuta. Nos contacts sont disponibles pour toute l'Europe. Irlande, plus 35 38 92 31 56 48. Kinshasa, plus 243 97 70 36 457. Ah, Fondation GLB.
ngai na bino simbali sakanya mafuta Debora kilelo. Merci beaucoup Baimboka, merci na batnyos balandaka biso obo mesana ko sepela biso bo mesana ko tala biso to linga bino na tina bino be bozong c'est la biso na tina. Merci la confiance obo pesa biso na ba etando ikenyo sona linga bino po bino bozaka ya 10 bino bo linga Neymar bo linga taya mabe dire bo mona na Congo Liziba TV et sika pito ça vraiment coalition et ça la bien vraiment na Baimboka obo tala biso. Merci Dario Jonathan Dario Azasima Bilili bientôt nouveau marié akobala mais akotika patron na balité mais mosadi akobala makambo ya sombe na likambo le temps mabezi nazanga moko te nazala na moko na biso to bengi na komba le Kichu Kevin Panda Fikipo to kosola nemo makambo ebele ya na ba comédien ya sola na ba comédien to komona lisusu papa Ibutu asali émission na Gabi atombo lisusu likambo yango esilaki malgré longola ke émission on dirait pression à bateau alongola émission mais déconnecter lisusu moi makasi likambo ya la duchesse to mona ki papa Ibutu alobi lisusu makasi to komona bandeko mo ba makambo ezoko régner toujours dans le monde du théâtre parce que le gars yambaki que ça choga beti c'était na kombo na ye alingi te 7e baga atanga kombo na ye to kosola makambo etali appelle la village Panda mambu elaki ye to komeka kosola nyoso wana. Avant tout je dis merci yangai o balinga diz o le ba Christian Bosembe linga bato bakabelako pepambola bango bakabelako sans regret bako regretter te bako yimate bako pesa na motema na bango na linga bino vraiment na tina bako pesa 10 na motema na bino bo regretaka te. Merci à toi Betty Kisolo Kele Kiss mère bas enfants, merci de tout cœur ba pesa 10 ba regretaka loroté. Merci Gagascan de 10 ans. Merci Nabios Motaranga. Junior Kabanango Kocha. Merci Nayo Bisike Zwami. Chassel même de midi. Bisike Zwami yo. Motema Maman Sophia. Donc on a l'ingibino mingi. Maman so balinga dis maman Nathalie Fikipo. Motema papa Paul Fikipo. FBT Misalande. Donc merci. Le Kevin Panda. Kolo Lege TV bonjour. Bonjour Tania Mabedi Neymar, merci d'avoir abonné tout ya Congo Liziba TV et ya partenariat na Congo Mubimba TV Congo Liziba TV ya Lekechu ya Kevin Panda on a pas la travail wana les tobili comme ya kisa c'est babi sambela kapé c'est plat bakabela ko sans regret nanu na moni papa na ngai papa Paul Fikipo FBT Misalande motema Mams Nathalie Fikipo maman Nathalie Fikipo nyoso asala kabolamu ya batu eleka ebele pene Giselle Tati maman version motema Giselle Tati obosana nga ma prince Chiclo winner Betty Kisolo merci na nyoso ko sala pona nga et na ba joueur le cola junior Kabanango Kocha na sepela kara na mbanga na moi, Junior Kabananga, il est tellement excitant. Junior Kabananga, puis Zanani, Oscar Marie, c'est la canne de Bouminane comme un plat. Oscar Marito, Sadio Kazadi, Wana c'est mon frère, c'est mon déco pour la vie. Et Kabongo Kasson, il est tellement mignon. Kabongo Kasson, l'enfant béni. L'enfant béni de Dieu. Merci beaucoup Kevin Panda, Tobanda Makambo Yango. Tout ce long likambo concernant bande konayo ya théâtre, bande konayo oyo produisaka. Entre bango toyeba biso so makambo indaki o alobi po o azongisi bo mbutu matomona ki mwa kimia mais to omona lisusu ya Gabi appelé lisusu moto wana yena papa Ibutu ba déconner lisusu makasi na kombo la duchesse malgré mission eza ko longo na chaîne ya Gabi okoko pesa conseil nini kaka vite fait pona ya na yo o lingaka ya Gabi mama tumba arrêté tika na yo c'est à la frère naé azan de ko ya comme ça te pela qui na moto et comme aussi là na tika ya mo boye amta mabete ay ba ko sala moto mabete ba bimi c'est da moto ya mabe amta mabete na défendre na ba catégorie parce que na 18 ans on va ba bi comment banga ko ba théâtre ba théâtre ba so village te pour sala ba so production ba lingate donc comment ko éviter ko ba théâtre Titania et combien de personnes pour théâtre ba
bavanda kana baoluka baproduire ta bango baluka bazote espace balika te batya bango ka c'est SBC la bisalo bekam pese mbote mams de cœur maman wana azwani mutu nyonso te mais asalaki yende aza star moi ke bato baolingaka ye soki ezababanga batatiabimisa mpe bana mais azwaka bato nyonso bati baleka na filme ne cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois Nzambe ya loposo okomaki na poso lokola ya nyama lokola ya nkewa lokese to mpe ngando Dr Guilain le Bourgeois azozongisa poso na o neti na filme. Pour être très belle et naturelle, fréquentez Guilain le Bourgeois. J'ai ma taille et ma peau, mon secret c'est Guilain le Bourgeois. J'ai de la peau. Capador ta Guilain le Bourgeois. Ya boye bazui wapi. Basero balinga cimenterie vanda. Ta ya kano, ta ya ndroi, ta ya kilo wanga. Ozui wapi. Dr Guilain le Bourgeois pour voir l'opposition. Oh, pour vivre parce que pour ils ont besoin, ils ont fait place dans mon coin. Pour venir, les peines de beauté. Olingi bando peine de beauté. On a la peau à bébé. On a vraiment la taille bien. Trouvez-nous sur Boulevard Lumumba, sur arrêt Bethany, en face de la Roban à Massina sans fil. Irlande, plus 35, 38, 92, 31, 56, 48. Angola, plus 244, 93, 25, 59, 415. Cabinet cosmétologique Dr Guilain les Bourgeois. Une réponse potentielle à toutes les peaux malades. C'est-à-dire que ça bango tendi fois les canaux filmés. C'est-à-dire que y a quand tu dis ça tu vas voir comment les canaux sont tu dis ça pour les films. Non, il y a pas bon côté. Donc chacun bien mutama bete. Kaza batu moko soki likambo ayamba la moko. Bato aza motema shosho moto. Ma conseil c'est qu'il fallait pas na sala ngo il fallait pas na kina ngo yango ekende bo. Arrêtez un peu pour le auto zo le ba oyo tout tika gabi ala ser na biso aza mera na biso. Te tika ete gabi nda bongisa elobeli na ye kaka vers ndeko na ye leki na ye o ba umela musala oyo. Donc c'est ça wa. Bah on a bango la bien si les affaires na ya famille il y a pas de chose grave il y a pas payé le ya makasi que ya que nous avons kili baba ndeko ba famille c'est ça mais baza famille ko ka papa ibuta lobi a boimbote ya la duchesse aussi longtemps pe papa pardon ya la duchesse pardon aussi longtemps pe yepe aloba pe o esengaki aloba na be mission yepe abandi muta banda vraiment likambo yango en plus il m'a pas reconnaître on binga na bana ko loba ke ba comédie bolingani te to lingani te tala lelo la duchesse a biso biso na poisa ngana rondima mbote ne rondima pardon na été tu peux dire quoi sur ça non ibuto arrêter même azate on sobana ibuto bote tout monde na mona kaika fixé na bia bunda ka somme non vous ça bunda na non bunda na za premier ibuto arrêter un peu ça ba artiste je pense pas que carrière ma belé o duchesse a sali ibuto sali on a noté toi arrêter to pesa valeur na ndenge na ye ibuto za frère na yo obo ya pardonner point a obligé ko se boya ko si on dit ma pardon na répéter alors que o ala sincère ko ba pona bi ya yi ataki ba on biso nyonso en général ataki ba on nyonso pour ça comédien tu vois ça sona o bi o les gars déjà il faut arrêter c'est ton frère ba émission wana ko lobaka je pense que il peut nous rejoindre pour nous yamba été na pena na yamba été parce que nous rejoindre puis na 4 parce que 4 je pense les retours toujours dans 4 na biso bon tout arrêter et pour jamais à robot à part comme à longo là qui mission ça sauter ça sauter comme à longo comprendre que ba sali mabe donc qui ba longo pour déranger les qui na gabi isande konayi oui ba botambola trop tu na ba film belé etika na biso yana moins important c'était parce que gabi ko na raison na et que comme le peut mabe merci beaucoup les a la chance mon côté donc to bongisa kaka esika moi déjà sopana ki to donc ce sont mai na kopote mais le quoi déjà to pangusi yango to che propriété to bosa na kaka to lekisa likambo yango alors déjà bozo ya koloba bozo ko mara mususu ko bota lisusu ba sekele mususu biso to yeba ki te ko luka bima parce que maman kalunga sala ke mission na ken piana et ngeke sa susu mabe esika
esika puis saïsa yazalaki po amélangeaki saïsa ya mélangeaki bango nyonso ke saïsa bazwaka mwasi esika moko na duchesse po balingaki basala susu deuxième émission elingaki etumba mboka non baarrêté kaka batika parce que topensaka ke biso bajeunesse eme tokopanza bacomédien non nzoka bango na bango baza bakota rendre na bango ebele même nafanda na se ya mwa boye namonaki baza bakota rendre yo oyebi nde nini yo tanya opanza biso leke cuba émission na yo biso makambo na bango toyeba yango ndeni kaka bango makambo na bino saka bino nde boyaka bokota makambo na bino booloba yango biso tozoyeba arrêté mpeza soni parce que tozala mposa bavi me totaki tozalaka na bino esala mabe so bokomi koyeba niveau bo bomoko oya biso mpe tokota me tolingi bokota te parce que toyaka mabe to éviter tozala bien tozalaka bien. Merci beaucoup le Ketchup Panda, merci Jonathan Tario, merci Neloïté là. Donc Binos Botala Biso, il y a Gisèle Tati Maman Versas. Donc ma papa Prince Giclo, il a de gros bisous na Bino Nyosoba na London Saïti. Betty qui solo quelle aïe. Ce qui n'a vumbi ya ba vumbole j'étais ça. Donc aka kombongo Azwaka. Azafia bozubu ya possibilité. Bana tikatini na 650 $. Shekina vumbi, je te salue. Babi babi bino pe bata YouTube bozaka soki mutakabeli bino so okabasu te boboka asute. Ba bobosa na bolama. Nga za ngate na vie. Dieu za ngate. Nga na considère toujours ba ngana savana bango. Je suis toujours avec mes gens au babana nga kaloba ki o gafete o mona ke yondo ko kito yondo za danser. Wande mabelo kwa so za considérer biso dans un cas bien. Toujours na vie na wuli musheli. Vie na si ya mulex et non asuputela nga bien na matin poso ya vie. C'est grâce à lui mon vie si ya mulex avec les jeunes. Avec les noirs. Avec les noirs. Chibola zana bango. Nga za nga ngate. Batu ba boxa batu ba mona ke ya ka pour taper bon, tu vas kabela biso be chaque jour te mais to ko lobela ba to ko komisa moi je suis pas ingrat na mabedi parce que ba mbona on te bon ça biso te ba mbona ngo ida ka biso pona makamoko ko yera urgence za besoin de kamombo moi ke bon aider pour la urgence bo tele bo chino ka bananga tilo mote be nani ka bon ka sunga tilo tela bo ta ka bon ya la butum ko suna ndaku boye na mo ka komelinga bimana kola bino akamelinga mbongo na senga tenga oh là là ko ça ka bien na bato c'est bien il faut protéger Tania. Oscar Marie, tout millionnaire en kilote. Malgré la boîte, ça frappe pour moi. Merci beaucoup, les Ketchup. Tous sont dans le village Panda. Tous qui habitent sur le samedi. Tous vendent à Cynthia Base, Motema Egi Bokopolo, Kude Ratana Passi. Tous vendent à Tokomela, Tokolema, Boke Bangulu, Tokomela, Basavana, Nabiso Notomesana, Kobimana Biso, Rowan Zambe, Bako Biso Mokilizaki ya Royinda, ba téléphone à bato bungi, obungi c'est ça qui nous mbongo, ba koti kuna na kata cuisine, ba panzi ba mambondo, banzongo ba mambondo, ba biloko e panzani, ba buki ba kiti, qu'est-ce qui s'est passé? Yebisa biso na po ba bi banda village e bandi, ezaka le problème, lobby problème. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est dur, hein? Ils ont passé vraiment na mamna biso ya mboka vraiment. Au sein du gouvernement na biso tout ça vraiment encouragé parce que je sais pas ceux qui va chroniqueur ou va ça la membre politique ou va ça la membre il y a l'état ceux qui réellement va dans la makambo kasongo alors qui a dit ceux qui est releki au vandi ka sika oyo zali wana vandi wana olali wana ba restaurant souka je pense 21h limite est-ce que dans restaurant et puis ça va mettre la masanga. Est-ce qu'il y a un restaurant et puis ça va mettre la taverne moko. Quand on dit les discothèques, nous devons dire que les discothèques peut-être la pixie mama kelele. Babar et salaté mais restaurant le quoi restaurant. Général Kassongo. Landé la basoda na biso, surtout ya kalo fungula. O ba yo kanga bato. Tout ça va gêne. Tout le va vina biso. Tout débrouiller ba fond des risques. Na Congo musala ezate Tania. Tout na musala o te ka sala et de fond li malé wana biso restaurant na biso. Pourquoi vous stresser biso? Baye ana kata village Panda. Parce que les dégâts. Non mona wana musika ba na maboke. Na banzo wa mambondo. Arrêtez. Au côté tina ba frigo bozu ba masanga bo tina ba konje. On a posé panza na partout na monde. Ba comprendre que
basodo bazoya na nsima oyo bazotindaka bango basala mosala kitoko te naza jeune nazodébrouye na vie na nga pourquoi bosala sabotage na esika na nga soki bobebisi yango bopanzi yango na kozwa mbongo ya kofuta lopongo bato wapi eza restaurant font des risques bobi 21 bomenase biso 20h 19h40 biso todimiawa okoti awa ke bato batoni bongo restaurant bato so bayo lia masanga na yebi te baomela te bakolia te bopekisi babar mais restaurant moto asombi biloko nyonso masanga na die boye bopanzi cuisine na ngai bokoti ntina kati ya cuisine oyo eza interdit zungu na ngai biloko bamaboke bashisha na nga bomemi yango parce que na kati ya baville nyonso barestaurant basanga te eloko omela te moi jite moi eloko te sikoyo boye bopanzi biloko na nga naza jeune garçon moi moke mpo oluka vie na nga sikoyo pourquoi basoda baoya lelo nayebi te so bayaki basoda estce bazwi baformation to bayeka bakimi na bango bile bauti bazalaki baba na moto baye bakuluna bele bapebele baye bakomi basoda bayango bayo traumatise biso bagene toluka bavi na biso moi je souffre apesi batelefone ya bato ebungi bambongo ya bato ebungi sika nyonso wana eza ya motu na yo lelo village panda oyo parce que eza na démarche nakende déjà na guichet ini nosala mikanda na ngai dia mpona village panda mpona ke sur l'état d'autorisation d'ouverture nazo balefuta bataxe mabelebele siko eza restaurant pourquoi bolingi botraumatize biso bana nafungola restaurant oyo couvre-feu couronné ya o 21 bosuka batie biso 21 € mais botrike biso bonyokola biso kaka pourquoi ya tour so boyokanga so seke bomanga il faut bobetanga masasi mpona kosupporte te naoluka vi na nga bobisuka 20h restaurant fo balia bamela me bino bozoya stresse bato osali bino nini na congo président na biso ya mboka ede biso bagene misala eza te totangi bafonctionnement ya malongo eza te toluka bavi na biso me oboyi na okozala kuluna oboyi na kosengasenga libanda obi te nasala mwa restaurant na nga ekoselanga basoda ya bagene oyo baye mikolo oyo baujanaese bato mingi oyo babengo baujana ozonga toyokaki so président biso soki okutani na nzela 22h bakanga yo bakeno ba police ofuta manzi na yo mais bango oyo na buto omo traumatise bato bango kobeta bagene na buto basodo nayebi te bapanzi bateve nayeba te eloko eza sensible lokola telefone na sac eza te toyebi te so couvre-feu balobaki boye biso bagene toloko bavi na biso ya bainternet tozosouffrir nayebi te bakristian bosembi babibika pinga banani bomonaka makambo koloba na batvt président eleki tokanga 22h ozonga ata 22h bona nzela bakuta babeti okanga ngai kende ngai nalola futa ata taxe nanga c'est plus mieux mais yo komona nga na buto oni kobeta yango oyibi ngai na mbongo sikoyo na kovivre ndenge nini bafamille pauvre tokokola nango tosuka ndenge nini c'est triste putain président de la république tala biso likambo bagene soki covid yango eza réellement torespecte déjà moto eza 1 mètre wana tozosouffrir biso bagene ya série 9 série 8 série 7 série combien tozosouffrir soda kutana na nzela te apesi nga likambo ya 22h asi bakaki 22h juste to balobaki ka 22h donc so bakutani ete na 22h10 eza lokwa lio mo abimeli yo mais pourquoi je na baki carrière ne boza restaurant bomo traumatiser bato sikoleki tu tosolana comme 20 chaises bachaises nyonso ekei ezongika soki 8 chaises apamba balobi nini ezalaki 5 ekina nyonso nga mona omona maboke na nga bakoti na cuisine bapanzi bakaro na cuisine tande bazosala mosala bazobongisa bandeli mosala à zéro oui président de la république ya chichi beton s'occuper ya biso bagene baoluka bafi na bango me basodo batie na minute surtout na kala ofungula baostresse bato bazomenace biso bagene
toza bakuluna te toti bakomini mosu tova na lingwala mais tokomi stressé même na basika toluka bavi na biso mais vraiment stressé biso tozwa mbongo ya kofuta basuda eya nyonso wapi tanya na lingwala yebi ke place eza restaurant mutu nyonso ayebi ke eza malewa eza bar te totyaka miziki te ya makasi eza nini restaurant kote biso kaka boyokanga bacriminel okota nzela nsima soki 4 jeep nana kopesa bato mbongo wapi na biso boye bosusu na nyonso okina parce que na ofuta na nga te naza nango te bacriminel bazalaki na kati bato mabe bazalaki na kati bokoya na 4 jeep maboke na nga nyonso nasalaka mwa fo maboke na nga 5 maboke par jour bozinga nyonso wana ape 5 maboke liboke moko elaka $20 ko abino bozwi 5 maboke elaka $100 sikoyo susu mwa nzunga liboke limbondo boke nango balangwa boke nango bokende nango bokende bayibi awa yo nanga ebe na ino récupéré na zwi na nga yango te le gouverneur atini ngobila soki mpe na bagene tozosouffrir toluka bavi na biso bopartage mission oyo bopartage yango vraiment bolaike yango e ozala vraiment bien covid soki ezali torespecte tovanda po soki efungwa tofungwa batika otraumatise biso bagene batika lela vraiment mwana pasi eleki pasi kolela te kolela te kolela te botika otraumatise biso bagene tozosouffrir kolela te bato bandi kopo tozoévolue te eloko te bokangi biso samedi tofuta ndako du cher lopango du cher tosuka ndenge nini kolela te président de la république biso bagene tozoluka vi na biso otyaki restauré sala mais biso restaurant balingi komona tomela masanga te est ce que restaurant amelaka masanga te bamela mo moko ekoma kuyi barestaurant na bashisha na bango moto alinga tosala nini na mokili tosouffrir nga naluka vi na nga nazosouffrir na 100 fois 200 fois mais tokomi traumatise tanga mabeli sikolekeci bato nyonso biloko nango ebungaki bayaki eza na motu na yo to ndene bazostresse nga mpo bayaki mpa na ngai so bokangi biso tofuta bandako ya bato tosouffraka soki tokovivre ndenge nini tania mwa village oyo toalia mwa nde liboke alipa mpona limbondo ozotrouve na ntongo ofusuta mbongo asomba ata lipa na ntongo sikoyo bino bokanga bato botraumatise bato bataxi mpe eleki cher mikanda na leta cher okende boye cher tokosuka ndenge nini bagene tozosouffrir na congo sans youtube ndenge nazala nani wana mokili nayebi te ngosala nini sans youtube na soki internet ndenge nasuka ndenge nini kolela te lekecu kolela te eza makambo nayebi ke bato batalaka biso balingaka biso bozomona makambo ezoleka donc ça fait trop mal na basoda oyo bazotiela biso na nzela na butu pasi eleki pasi kolela te courage kolela te courage donc bon comprendre que bon tu comprends la personne à souka ça fait trop mal les jeunes garçons sont luka boye beaucoup de la 4 jeep en plus bobo qui ba restaurant de tikala surtout so yeba te restaurant mais client wa poto bandeko bozaka ni bana mboka eza ka bolo ka biso ba kanginga ya po ba kanginga po ba no défendre ba droit nanga esika nanga parce que lo na osoba ba yoka ye aba koti na kotika mutake nanga te sika masase ko esika otana mabe te koloba bongo te ko beta po ezesika na oluka mbongo nanga na za jeune garçon na oluka fina ngai ya malewa na za na sera malunga na ofuta na ba bat nanga ba osala te to na fond de risque siko bo stresser biso boko ngasu biloko ba bandela su musala zero bo kela pe baninga mawako tala likambo oyo totela biso mama Denis Nyagero tala biso likambo oyo ça fait trop mal biso so na YouTube tosali te tosala wapi eza restaurant moto amoni kakangisi mbongo na ye moke abe alouwe lopango atia mo biloko akolia bato bayaka kolia siko bolingi te boni bato bakomaka bakuluna bandumba na banzela bolingi bato basala nini yo toyebi te bato basala nini c'est déplorable makambo ya boye tokomi na biso na suka ezosala vraiment pasi makambo ezosala vraiment c'est choquant komona ke jeune garçon ya boye mwana moke boye akoluka akofuta ya lopango boye po aluka mwa quelque chose asurvivre alia alesa mwa fiancé na ye alesa mwa batravailleur na ye me bino okoluka kodétruire mosala moninga ya mwana moninga bosala lokwa atazata mwana na bino bokoya na 4 jeep botala na espèce yango déjà po botraumatize bato mosusu bazoki na makolo bato mosusu bazoki na maboko bato mosusu bazokizoki ça fait mal ça fait vraiment mal ezosala bien te ezosala vraiment kitoko te donc
merci na bino so botali biso to comme na biso na suka ala que tu prends de courage na yo kolela to za mwana mobali ba mwana mobali alela raté comme de trop te mwana mobali lenda kaka lenda alandeli ayoki yo message ba partager mission bon like mission bon stressé bateau bon stressé bateau trop parce que ils ont restaurant ba yoki message déjà capté président asunga biso message déjà capté to moni moyen to luka que ça bo sembe yo so ki soda koti le roi que ça bo sembe mission na ye ezala yokanga to luka Christian bo sembe na ko mo fortis le roi bango pourquoi le roi bango basala que mission politique to luka bibi kapinga ma bibi, joyeux anniversaire à ma fille qui est reine. Donc ma bibi, tu as bino, ma Christine Bossé, donc moyen il y a pas moyen. Tu as ma chaîne, tu as la ligne voilà, bah que Aïsa restaurant. Bah yo qui président Rojatini Ngobila, l'année la chaîne na disina biso lingwa bazo sala biso mabe bazo iba biso biloko tozo souffrir ba biloko nyonso ibungi bazo ba kiti ba shisha ba maboke banzonga limondo mambondo bon to comme biso na suka émission na yebi ki bo partager et bo liker bo commenter émission donc et vous allez vraiment bien merci les que tu prends da poto si sana yo lozolo banini un mot de la fin nana kana na stress lo na ngebele bungi kina ikalo fungo de yete merci to comme la mission na suka boy ba keblo ne bele kene ba chaise ni so asomba ba kitina no mais na l'hôtel lelo so ba sombelo ba mesa mo za na ba vitre boye ya mikie na ba kiti moi jinoka bandango kosha bon nzambe ka sima motema ya muto akosomba yango tenga pe na lota ki jinoka bandanga ka belinga $3000 akabelinga $3000 abileke chou vraiment za ba passe za chine zuka vina yo mais $3000 au sur jeu yango esala bien jinoka bandango Kocha, Kabongo, Kasongo, Zadio, Kazadi, Oscar, Marie, tout le bon plat, sexy, Tina, Kati, vraiment, tu évites jeune, Djinaba, n'a pas eu un petit mabé, et ça, il a vraiment bien, Kito, quoi. Merci, tu comme une action à Souka, on se retrouve avec vous. Mais tu sais lequel est mon thème? Qu'est-ce que Babi, trio, les trois trios, les trois sœurs, je vous aime beaucoup. Allez, bisous. Tongo Liziba TV, pour plus d'actualités, abonnez-vous.